plateau invité de Kin Matin. Somi ya ba Congolais ndeso. Pati Malanga. Mbote boye bola mona Kin Matin. Mbote pe longonya na yo mwana mboka Isa na tondio boboto kolandisama na bolingo yo liboso na ngai somi ya ba Congolais Pati Malanga ndenge ozanga te kokanisa ngai pona kopesa ngai un peu accès ya koleka onzela wa émission ayo ya Kin Matin na kati ya chaîne ya biso ya Canal Kini pe na tombe longonya na ba leader pe ba kambaso ya Canal Kini pe na pesi mokakoso ata mokonze kolo mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi oyo butulo kola moya kola la pongite pona koluka kimia ngiro kati ya tout étendue ya RDC kambia même midongolo miso mitema likundu ba prédateur na ba imposteur dongolo miso basali nini ba ini ya Congo yo zokumba mutuka yo moko lingi modongolo miso uta non ozana volant ozana frein ozana kozala na volant wa yo mais il faut oyeba ke tango zana volant ya rappel na baike oyo bazalaka wana pona kotele misalo kola ba roulage pona kolukilo compréhension kolukilo ndombi oyo salaki ata yo kolo vola osale loko moko te mais infraction kaka baboteli yo boy et c'est la même chose dans Kambo Congo bon ce que konze kolo tout ezali boso moya ko dévier yango ezate non tout ezalaka na yango ici pas ko dévier mais il y a les préalables simbi malembe il y a les préalables et les prétextes ba simba malembe pe luka ba problème suffit que non ezala ba roulage ezala ba passager ezala bati aliki yanzela nyoso tu baye ba kozala na place na bango pona koyeba na komibatela mutu na kwena ye parce que nazio kambala mo d'emblée na introduction na yo ce qui est simbi to loba ndogolo miso ce qui est simbi to loba positif ba dongolo miso oye non ce qui est simbi to robeta kaka maboko mais tant que moni mabelo ce que moni ndoki ce qui est simbi non ce qui est simbi to roba ke non et simbi to bongisa place simbi ah malam e wana da ba dongolo miso c'est mais te oh to lobi siko ya ba dongolo miso parce que tant que yo yoki malgré nan to zuba élément te mais tant que déjà porté parole à gouvernement à lobi que il y a des indices sérieux sur tentative ya nini ya coup d'état. C'est là qui prouve que non, quand même, mitema likundu, baini ya Congo. Parce que au moment où to komi na tango to tonga Congo et la talangi ya sika, Congo eko mandenga ya molongo kolandisama na mabe na ba station nyonso to likana na mboka oyo tala siko bidongo miso mitema likundu. Mais la famille ceux qui vont moi la famille a telemi alinga la ta souci la famille tombo la famille au moment mitema likundu bidongo miso pe la famille va telemaka ba komi ko lukaka ka basa ani ba fragiliser pour que les familles continuent à s'appauvrir de plus en plus pour avoir un de vos amalam. Moment où on a Félix a télémis pour le atelier la biso port. Il y a au profond il y a banana. Oh depuis 1929 ba étudier yango ba fanda ba koloberge na ba kongoman ba luka moye ki port wana tonga ba tikala ko salema te ba régime eleki ba tikala ko réaliser yango te mais moi na mboka Félix Antoine Tshisekedi na 300 seulement a aussi ya koluka ko réaliser projet monene depuis 1929 mais pour na biso to moni ki en tout cas Congo lobi na yango ekozala longonya. Très bien, réflexion malamu mais na 3 ans seulement tisiko lipa bazo de fakaka. Non, na zaki ko loba bongo lingo za malamu. Non, mwana mboka Isa likambo ya lipa to likambo ya social ya bakongomani tata mokonzi ekolo akobunda mais bakongomani ba yebisa ça toni tozoli mboka. Tout était déjà détruit. Mais tout était déjà paralysé. Si le plan est déjà paralysé. Mais vous avez quand même réalisé tout ce que vous avez fait. Mais il y a un peuple. Alors que le premier est mais non. Biloko ya omoni ba port wana sur le tongami. Mais koli a biso ba kongomani na o etali vie alimentaire et comme la biso loko pamba. Faut vous libanda. Pourquoi ne pas biso monto produire mais vous devez savoir que ce n'est pas de notre faute to kuti yango to so bunande to changer procédure wana. Ce pays est dominé que par les occidentaux. Ce pays est beaucoup plus financé par les occidentaux. Vous devez savoir que non ba occidentaux ba expatriés ba indo-pakistanais ba dans la même mise sur le plan économique en boka o et biso ce photo lukamo eto bunda pour que to récupérer économie en boka ba pa et son boka na biso il y a les préalables les likambo ya lipa nangu baté et ça likambo ya kolbate ki olali kaka lona bunda na butu na tongo la muki makambo na échanger non il faut que y ait un lentement et sûrement non pas tout le camarade qui a scandale mais lentement sûrement dépend aussi du temps parce que tant ils ont raté tant ils ont kende depuis
mwana mboka Mobutu azwaki pouvoir na mboka oyo après indépendance, après régime ya Kasavubu, après koleka na coup d'état azu bokonzi asali tant tokomaki vers les années 79 80 kolongwa na biso apo na tokende na bane yaki kolanda après 80 kobeba ya mboka yango yaki kozwa place. Et vous savez très bien depuis mboka ebebaki, depuis makambo ezaki na molongo te na mboka oyo etikali kozonga te oyebi yango. Depuis mboka ebebi musée aye la même chose. Mwana mboka un sénateur a vu Kabila aye asali plus de 20 ans amemi biso susu nde na Indombi amemi biso nde lisu na bosambulu ok et multiplier sur ma belle couleur ma belle amemi biso na nini na bosambulu na nini lisusu na Indombi na bo donc na ndenge moko inatandi ok to mona ki yango to s'habituer ki na yango mendo kande loko to ko s'habituer na ngote basi s'habituer na mabete o mabe basabitwaka na ngote ndenge bakongole bakoma komisala na nyonso to ya mabe na mboka oyo et yango na sikomo na mboka Félix Tshisekedi au pouvoir na ye efandi na démocratie, justice, état de droit et progrès social azoluka siko azongisa makambo nyonso na molongo et pour que to réussi kozongisa makambo na molongo voilà maintenant ndenge toza koluka mwa esiko ya kosala ba analyse na ba étude ya faisabilité pour que to meka un peu kofandi sa ba grande ligne bobongama bomi bongisa mkite avant bogombo sala mais licho to bunda avant qu'il y ait match il faut qu'il y ait quand même il faut soit pas entraînement et on préparer match na terrain to bitumbo to sala lit ya IDPS le ba lien na dira 37 ans et ça qui pour nani pour nous soit déjà ba mesures dispositifs comment est-ce que to ko gérer Congo lobby et les autres à la pouvoir oh nyoso boso mona na bisa ibino ke non oh nyoso ba kongo mani ba ko mona na pouvoir mona mboka Félix Antoine Tshisekedi eza que pédagogie pour comprendre donc la pratique. C'est là que la pédagogie. Mais dans la pratique, vous allez commencer à comprendre ça. Pati Malanga Sombi Yaba Congolais, je rappelle à tous les fidèles téléspectateurs, c'est Pati Malanga, il est le coordonnateur et communicateur volontaire du président Fati. Il est aussi le chargé de communication. Il y a parti Puna, donc cadre, on a parti Puna. Président aussi interfédéral. Président interfédéral, merci beaucoup. Tous on est nous solo ya Puna. Tous boni bonia. Oui, merci beaucoup. Na Italie lingomba politique wangai Puna. Oui, kambami na mwana mboka son excellence Élysée beaucoup mwana Maposo. D'abord bilan 2021 na Puna, ça va positif? Non, quand même ça va puisque toza wana ndepo na koluka toujours moyen ya ko tambusa mboka elongo na tamo konse kolo kolanisa ma toujours na vision tozaka na depuis kala. Et lelo partout ngai Puna utali tuango parce que ezali ancien parti Yamboka est parti à l'Elote, parti à Tongo, avant la parti politique Nyonso. Parti na biso Pune secret Yamaki depuis 1959, un certain 14 juin. Donc tout ça pourquoi la parti politique. Et les lois tous qui condamnent à opposition parce que tout ça il y a toujours changement. Et les autres comme na pouvoir, nous espérons que lobby il y a Bitumba Otubunda et que la tanzoto parce que tout ça il a besoin toujours que tout tambola na oba bengi les peuples d'abord. Et les lois tout ça pour accompagner chef de l'État. Pour lancer un peu la vision au parti dans la Pune d'Aki na yango, où ils ont concordé na vision, na programme, na projet de société à IDPS. Yango les autres remettent un peu pour mettre yango en pratique pour que Congoman a se sentir quand même lésé na au Italie vécu quotidienne. Et parti politique yango Puna na kati ya ville à Kinshasa, état que président interfédéral na naza kubunga makasi pour la préparer marche ya munene au déjà ici na déposer qui mikando wangai na hôtel de ville et pas il y a na niveau pays inspection provinciale ya ville Kinshasa et quand même na mboka général Kasongo na déposer qui wangai bikanda wana na déposer qui peut sous lettre wangai na niveau ya assemblée nationale pour sika na okini ko déposer memo naza ko préparer marche ya munene ko za le 19 février mois oyo samedi aux akoya kuna et que ça le 19 février et ça la grande marche à soutien il y a institution de la République et la vulgarisation des actions du chef de l'État durant Tanyoso Oya Sali au Katiabonga ya ngwende ya pouvoir ya Congo. Beaucoup déjà pour informer gouvernement. Et si tu informer que itinéraire ezali lieu d'embarquement, lieu de rencontre, lieu de départ, point de départ tout la mission surtout na échangeur ya limité. Na échangeur ya limité nde bisika oyo baiki ba Congomani baso ba kinoise peu importe tendance politique wayo oyo ezali kambo ya Congo. Ce que l'on a besoin que lobby bana na obatanga malamu lobby bana na obalia malamu lobby yo peut vivre na kimé na mboka o dérangement à la tête désordre te ndenge ba mboka musuba ko lelaka tongo midi pourquoi to la qui ça soutient na biso
liboso na ba institution baso pour que ba institution soki et ko tambola molongo na limemia et ko dande sembo biso ba kongomani mais soki ba institution et ko tambola ndenge elongo balite mawande na nani ya biso ba kongomani kala ndenge balobaka ke mawaliwa yesu na ikulusu tala kubunga ba yike lokola banganga nzambe banani ainsi de suite et biso pe to limite to za ba victime que ba institution et ko le kambinga mbinga peuple congolais mutu akosibir conséquences yango wana tokoyebisa na ba institution baso ki ba kongomani pe biso ba kino en particulier toza masima ya ba institution baso mboka na biso et toza ko soutenir yango sans complaisance pe toza ko pesa yango longonya mokako soit pour que ba institution wana eyeba na ko répondre rien que na volonté ya baike ba kongomani ba nyokwa mitango molai lelo bakomi kuluka délivrance mboka bango à travers son excellence monsieur le président de la République Félix Antoine Tshisekedi azali institution numéro 1 mboka biso Congo pe na yango wana tozala nzela susu ya koleka kolekana etali vulgarisation ya action baso tant konje kolo tant que vulgarisation action tant konje ko c'est juste pour voir pour dire au peuple congolais que moi na mboka Félix Antoine Tshisekedi depuis fa na ngwenda pouvoir ye akangi maboko te ayepe ko sala tourisme te et asali pe misala minene pe akokamwa kaka na 3 ans seulement ceux qui baiki de ba yebi yango te jour ya marche le 19 nde na kozala na pona kosalaka commentaire ya misala na ye ya minene pe akokamwa o asali on a tout étendu à RDC o ba province baso ya Congo quand même baza ba bénéficiaire na likonzi ata moko mibale na misala bala moya sali Fatima Langa to komina suka to tigali se bongo na 35 secondes otali caméra lilo babo kabwani to clôturer Kinmata. Oui, merci beaucoup. Na koyebisa baike ba kongomani baso na koyebisa na famille politique ya ngai puna bino baso boku ngile kati ngumba ville ya Kinshasa na ba famille politique ya ngai ya bali ya IDPS elongo na IDPS na bandeko baso ya union sacrée le 19 février na bengi bino na échangeur alimité bisika oyo tokobanda marche na biso vers 8h30 8h30 tokutani sur son échangeur alimité afin que 9h pile to démarrer marche na biso malembe ti palais du peuple to déposer memo na biso et pas ya mwana mboka président Mboso pona kotalisa ye suso tozana yango pona ba institution mboka na biso pe na marche wana ba kongomani bakozala quand même décider pour ba remona que à travers marche tozotambola toza ko bwaka déjà mbela kolandisa na misala ya minene pe akokama o mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi asali dira 3 ans na ye même banganga nzambe bato ba confession religieuse to bengisi bino na marche ya le 19 bozala wana parce que basali banzambe boza kolela pona Congo ezala malamu soutien ya marche wana et comporter pe un plus pour la relaxer banganga nzambe baza pe na sima ya ba institution ya mboka na biso. Merci beaucoup Fatima Langa, ça n'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous les fidèles téléspectateurs de Canal Kin Télévision, vous qui étiez branchés dans le deuxième direct de Canal Kin Télévision, les choix de l'excellence. Et merci aussi à la grande équipe Rodi Louadio, Gaëtan, Kanda, Serge Makoso, Highlander, les réalisateurs patrons, Joël Pembele, régie finale, donc vous êtes dans l'équipe de je salue aussi Fatine Tsumbu, donc avec Oufou Moulin, la position et la coordination web, Gimpoutou, Didier Deschamps, les maestros, en super forme j'espère. 13h, Toulobela Massano, à midi. Prière donc dans sa présence avec le pasteur Eric, le programme continue. À 13h, ça sera le 3e direct avec Jojo Mutombo. Merci, restez branchés au programme de Canal Kin Télévision. Je vous retrouve la semaine prochaine. À la prochaine.